fort na mbongo mais fort na marketing peut-être. Yango na biso boulot na biso za koyemba kobeta. Yango to kendelaki et puis to sali yango. To comme sur le terrain, to comprendre la réalité mususu. Que à ta fiche ezagité maramoda to beta yango na ba condition mo bodo concert mo to beta. Qui dit qu'on va fiche que non ba fiche à Patrick Beckham ba ko longo lango c'est voilà oui ba salama yango na mona ba chaka fiche à Lady Maître awa ba epena ba longoli yango ba tie mususu donc ba place so ezaka visibilité ça la place ba kokuna système ba banderole de so chakawa ezate OK na ba mir kaka una ba bambara ba papier na ba point chaud ba fiche na ba red de bis OK so o nyoso to ba chaki ye parce que biso ba bande promotion avant un mois to kuti nyoso ba longoli ba tie misusu et ça là qui vraiment bien te voilà voir même quand on a en plein concert na butu to comme ba 2h30 3h to moni ba jeep ambile tokata tokata concert bongo ba Sina Atlantico et puis tobeta Sina Atlantico mona ka bu ba teli bino libaya mo boy faut ba contribuer to mona ki ba fiche mo maki wana o intel pas o beta kuna na producteur mo boy herba teli libaya bongo mona kuna yo fele koto ya droit d'aller non fele non to la très yaki non kasi te dema concert o to mona mbongo na fiche te ba concert o fele ya robele la kuna lance voix biso to sa balance to mo beti to mona ba carnaval esa na balance voix ke boya osombi billet 1000 francs 1000 kwanza ozana moi consommation na likoso OK patia offre likona bon vie des problèmes et puis premièrement non ba tu faut ba retour passer ba temps mo na Afrique pour Europe to kenante OK il y a ba difficulté ba tu vas souffrir moi trop bon zo mona na te mais to petit concert ils arrivent payant ils ont gratuité ils ont payé $50 et puis $30 ils ont bon rebelle vous comprenez mais Lady Maître à la qui s'agit batou de quoi il est capable déjà côté une année na ndambo ya pamba ya mouvement déjà na kokite hein tena noté déjà ba concert tout ça là qui balance les mêmes jours à concert les mêmes jours oui parce que tu peux pas comprendre Lady Maître a jeune artiste ozo affronter azo ya mbala moko na makambo OK a utikin a quel Luanda so tali ba image de ya aéroport mona ki ba image ya aéroport bousculer na ndenga ko sakana te si bazongi sen aéroport balati se teni ya ba agent ya aéroport pour bima na mutuka ozo comprendre il faut comprendre déjà niveau ni artiste azali OK bato déjà batondaki wana so tu vas voir au baïka aéroport tu reçois des AD Atlantico makambo yango salami na ngola batu baye ba che producteur makelele ba menacer ba fingi bona lei na bango faut promouvoir ça la yo producteur qui mabe ndenge bango balingela ke sala OK ba monaki ke producteur a commis na niveau wana te yango salaki ba désagrément na entre ba incompréhension entre public na producteur mais biso orchestre tozaki bien logé OK tozolia biso kutu na profiter na balobi esikeye nideye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonikando s'abonner na nzoto ton George. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre ti. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Ba gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, tu s'abonner na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, ma film, ma émission, biloka busoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va comme en anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés.
mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Salut chers internautes, les amoureux et amoureuses et à chaîne Nabino Bolingara Mingi. Greatness Congo TV, Oyoé la Rabino toujours ba news qui toque d'informations comme il faut à travers la humble servante Olinga Bino Mingi passé la longue salle en Nenge Sengeli, Sarah Mandoum la cadette de la presse. Alors le Oyo na Bino ba news, eh bon mon a des face au c'est que news ezali. Information ezali, tobeta masolo ya ndule na biso, masolo ya culture congolaise. Culture na biso tombola toujours bendele nango. Linga toujours comme matisa matisa makamu na ngone sengelaka esika makambo ezali tokendaka esika news ezali tunatanga makulu so une news ezate to roya pété donc voilà le autre ça bongo en pleine répétition il y a artiste Patrick Bekam l'œil du maître l'œil de maestro Fabrikaza wa uta bongo na groupe ya maestro et si pe na yambela bino ya wana kati ya Greatness Congo TV. Alors là je dis déjà bonjour et mes salutations spéciales à mon boss suprême Papa Makambo Izali, malgré Naki moi absente, en tout cas je suis là de retour avec force toujours. Alors ça bongo on a répétition il y a artiste Patrick Bekam au Baoti Bongo Angola. Le tobeta masoli After Angola, comment ça s'est passé en Angola? Akenda Kito yana emba qui avant Akende Ciné Atlantique en Angola, à Yesiko déjà. Alors l'artiste n'est pas encore là, mais information to news et quoi empêcher to ya Mbappé moi qu'on a bango. Alors tout ça sur la bongo et l'on a chef ya groupe, chef d'orchestre. Il s'appelle Fils Lassé dans Solanaye. Tout développé. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Bah ça là qui n'est ni concert là qui comment? Parce que au cas qui beko que concert Pierre Kabanini banini tout le monde qui va vide bien Atlantique. Alors yemoko chef Azawa to Solanaye to yeba. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Est-ce qu'il y a vide ou non? C'était vrai ou pas? Est-ce que bah même quand ça on a n'est ma b. Est-ce que voilà. Alors on va en parler avec lui. Ça peut tarder. Ensuite, le chef, Fils Lassé est au Solanaye. Par exemple, d'abord on a répétition dans Bango Toeba. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Tout ça en pleine répétition, mais quand même, au 4 on a choisi photo sur une émission. Tout ça, c'est un plaisir. Bah mourir na biso, bah lingaka. Oh bah s'abonner massivement na chaîne na biso. Greatness Congo TV. Oh pas s'abonner na onté. En tout cas, s'abonner au raté aux news comme il faut à l'instant et bah on a bien une information à première main. Voilà. Fils Lassé, Azabongo chef Nabiso ya groupe. Ça remonte. Fils Lassé. Voilà comment on s'allie. Voilà. Nous avons un chef Nabiso, chef d'orchestre, il y a Patrick Bekam. Oh, bah va chancer balingaka. Bah aussi bon fraîchement d'Angola. Bah on à lobby. Les tozu bah on a en pleine répétition. Tout soir bah tout ce qui s'est passé en Angola. Chef bonjour. Ouais bonjour Sarah Mandoum. Bonne santé, bon retour au pays. Hein. Merci à toi, santé za bien. Après Simbote na batinga sur l'émission. Après Simbote na patron na biso, patron ya équipe d'avenir, patron va chancer l'œil du maître Patrick Bekam. Zali ainsi que Bionyo son mouvement CG Serge Ngumba Joël Mola Mandela Cholo Gabé Kakodi Lolo Bangam tout le monde vraiment. Alors Fils Lassé le chef du groupe de Monibilo de Bouzongi en pleine répétition les répétitions liboso en tout cas on a dit que c'est spécial parce que bah mon sous l'œil na bango après Ciné Atlantique les gars qui ouais concert les gars qui très bien les gars qui n'ont bien les appels pour la toute première fois on a bien presté dans Salwana na ciné hein voilà c'est Atlantique et les gars qui vraiment bien to sala qui to sala. Alors par rapport à Banuso to qui biso bato qui na kini ba ekoya qui biso ebele ba vidéo ndenge na ndenge oh vidéo ba vide oh boyna boy comme robot bazaki te oh comme robot esko yo moko za na biso le chef du groupe neno ko analyser tout ce que les gens ont dit par rapport à la concert on a ba vide na tout ça qui va vide ba ki te to so ndenge ni bon vide déjà problème te et puis premièrement on va tout faire ba retour passer ba tamo boyna ba flic qui peut Europe toquer non te OK il y a pas difficulté ba tu vas souffrir moi trop bon ils ont mon anaté mais un petit concert ils arrivent payant ils sont gratuité
vous avez payé $50 et puis $30 et ça bon rebelle. Vous comprenez? Mais Lady Maître à la Kisaki Batou, de quoi il est capable des côtés une année n'andambu ya pamba ya mouvement. Ah, des années qu'on quitte hein? Tena noté déjà ba concert à bon ba signer Atlantico et puis Tobeta signer Atlantico mon aga bu ba teli bino libaya mo boy. Faut ba contribuer. Oui, to mona ki ba fiche mo makiwana o intel pas obeta kuna. Na producteur mo boy. Herba teli libaya bon mo na kuna yo fele. Koto ya droit d'antenne. Et non fele, et non to la très ya ki non kasi. Te déjà concert. O to mona mbongo na fiche. Te ba concert au fele. Ya robele la kuna lance voix. Biso to sa balance to mo beti to mona ba carnaval et ça na balance voix. Ke boya. Osombi billet 1000 francs, 1000 kwanza. Osana moi consommation na likos. OK. Patia offre likona mo. Voilà. Mais Lady Maître Tobeta qui la bonne musique, surtout concert de revoir na biso Tobeta na Angola il y a les 11 dans les ala qui concert mo boy. Na habité quoi ba image roloba ba to ba mon na. Concert il y a Mathieu, c'est oui, il y a Mathieu na référence 666 donc concert qui vraiment bien malgré ba makamususu oyo et manka qui aime ce côté à organisation ya producteur wana tali bisoté mais bisoto il a qui boulot ça la. C'est comment ma producteur wana les gens ont dit que producteur wana avec na malonga té mais bino mo bokenda yikaka parce qu'il paraît aya pe ko solliciter ba mission mususu na Kenya wa ba boye mais bino bokena faciliter comment c'est que bino caché dans muké té na profiter na pesa docteur Matubaka na mbote belé soko landeli ba contrat nyonso ba ministère ya Congo bakenda à Luanda na été sur mon liste à 53 personnes baké Angola. Bon, n'habitez bon. T'es à la raté, tout le bas vrai. Et là, on a mon ango pété 53 personnes. La liste est bon. Il y a délégation d'artistes baké Angola, na Luanda, bazu visa. Déjà, là, c'est que producteur à fort. Fort na mbongo mais fort na marketing peut-être. Yango na biso boulot na biso za koyemba kobeta. Yango to kendela ke puis to sali yango. To comme sur le terrain, tu comprends la réalité mususu. Que à ta fiche, les agité, maramoda to beta on a condition mo bodo concert mo to beta. Ni dit qu'on va fiche, tu vois que non, ba fiche à Patrick Beckham, ba manda ko longo lango, c'est voilà. Oui, maramoda salama yango na mona ba chaka fiche à Lady Maître awa. Ba ebena ba longo li yango ba tie mususu. Donc ba place so ezaka visibilité ça la place ba kokuna système ba banderole de so chakawa ezate. OK, na ba mir kaka. Una ba bambara ba papier na ba point chaud, ba fiche, na ba red de bis. OK. So o nyoso to ba chaki, ye parce que biso ba vendre promotion avant 1 mois. To kuti nyoso ba longo ba tie misusu et ça là qui vraiment bien té hein nous les kanaki yango na tala ki soki siko promotion salama ndenge salama. Donc en réalité batou ba empêcher qui promotion salama ba empêcher qui publicité wana les cas comme il faut. Voilà, voir même quand on a en plein concert na butu to même ba 2h30 3h to moni ba jeep ambile tokata concert Congo. Pour na c'est kuna ba na norme na bango to ndeni. To beta ki na Mathieu 6h. OK. Beaucoup de ce que tu veux. Concert musu to beta il y a même producteur na junior à Morim. To beta ti ba 5h ba 6h ba concert le to sur ça 4h mais o landa to komati 5h30 tongo etani. Donc tricage beta maketo loba. Wana bango nde ba koyeba mais o nga na yebi concert le gaki bien to salama ko salama. Donc bah ceux qui ont calculé pour empêcher déjà pour ndenge na ebeli ke ba échouaki. Voilà. Bah échouaki na calcul na bango pour na Patrick Beckham Lady Maître selon le chef du groupe. Alors tout le monde qui a fait beaucoup d'Angola, voit qu'il préfère beta concert. Mwana mukia bongo ya mozo mona ba tata ba koko ba bundisa. So eloko nzambe ata bo bundisi yango. Milingi bimakaka. Alors bana ya Congo central bazolela ti lelo Patrick Beckham fala beta non pas na bango avant qu'il d'Angola. Concert et bandaki de bokepe bo sali pe balance. Ezalaki na Mbanza Congo. Mbanza Congo eza na kati ya Congo santé. Te eza na Angola. Angola. Mbanza Congo voilà. Na kati ya Angola voilà. Alors mais bataban ba comment e ba bayaki qui mélange à bataille Congo santé na bana batangola bayaki wana. Pour kulanda Patrick Beckham lei na Luanda bayaki. Ba mona lei na bango avant signer Atlantico. Et il s'est fait que bo sali pe balance. Parce que ba salami c'est que concept là confirmé. Voilà. Alors obésité Lady Maître malaise aske. Malaise on les a critiqué comme il faut batabi ayaki na yende akuti pia kayanga kosi malaise. Te to yaki balance c'est ça. Moi ndé to koza na concert lobby to sali balance lelo. Donc to komaki
tosalaki na mbanza comme moi juste tosalaki balance les mêmes jeux à concert. Ah, les mêmes jeux. Okay. Oui, parce que tu peux pas comprendre que Lady Maître a jeune artiste a affronté azoya mbala moko na makambo yango. OK. Auti kin akel Luanda so tali ba image de ya aéroport. Comment qui ba image aéroport? Ba bousculer na ndenga ko sakana te si bazongi sen aéroport balati se teni ya ba agent ya aéroport kwa bima. Kota na mutuka. On se comprend. Il faut comprendre déjà niveau ni artiste à ça. OK. Bateau déjà batonda ki wana. So tu vas voir ça au aéroport. Tu reçois des AD Atlantico. Donc elle a stali ba bloc wana après ça dit manœuvre elle repoussani tard à quelle salle pour la conférence de presse plein kolongwane conférence de presse mbala moko na jeep kwaya Mbanza Congo. Ona akomi Mbanza Congo mbala moko faut que ba balance il faut comprendre déjà que mutu azaka mutu. Voilà. Zoto bino bolingani akoya na podium akufa na podium popolo bale akakupela na Mbanza. Mbala bisa kufa na podium. Mais aussi choix à la guité na ba décision ya bureau ya ba CG Serge Mumba ba patu jigale ba santé limité c'est pour le boss ba mona déjà que na balance nanu déjà ça la gibiété. OK on va prendre batalité et ça coup tu que ayaki to biso to yaki to sali balance to zongi na biso hotel les santé peut déranger et puis na live na ba ki déjà vous avez fait Turquie kasi aka uti Turquie akomia wa lobi ba boka voyage do asala ki makamwa boye yamba mbangu et ça là qui que santé nzoto ya nzoto et puis avant to kende dia Angola à partir qui déjà santé za ki bien té atala dia so tali ata be mission suka to sala ki abande pe ko yemba ta na problème à santé dès to komi bureau décidé toi ni les concerts pour na date ultérieure to ko kende sepeli sabata Mbanza Congo et ça lenga plaisir to za na Mbanza Congo to tambo to ko ba nzembo ebeta. Ah OK ndenge na ke kabinda mais balobi bino ba feto sarate na Mbanza Congo boka ko balobi bino ba fleko et to sarate mais bato ba fleto sara bazo sala nini bazo kende wapi ba voyage ezali ponde to za boto ana kin là, ce qui les fait combien? Quand tu les 28, dans 4-5 jours, elles sont au Denda. Dès que tu es sur les 4, tu es sur Angola. Parce que Mbanza Congo, et là on est bon là. Parce que date na bango, on pousse bango quand on est. Eh, on a comme problème il y a producteur, au bureau et Sengaki. To reporter concert wana suite il y a des désagréments santé à patron na biso donc pour étiqueter les amants ya producteur yenda ko caler date non Lady Maître CG je pas na moni concert na to wana bona santé to chango date tel wana zo dépendre na producteur allez CG pas ta la calendrier so moni que vie déjà to quelque chose to zongi aux équipes d'avenir après tout ce qui s'est passé en Angola après nous sur l'équipe artiste Patrick Beckham na producteur bazo kana sauter so yo tabiso ke o c'est la source mode d'ordre producteur so que concert on est compétent mais simba parce que to ki ke yena déjà moi comme moi des points de mesure te ba yo kana kimeza ouais kimezali na ndenga na yebeli na ndenga yebi makamzeza Lady Maître na docteur Matubaka na mama Dorcas pour bien. On a malaison dit kaka. Oui, au moins batu ba confondre raté makelele ya balabala na réalité ezana kati. OK. On se comprend. Lady Maître azana ba fou joyer na ebe. Bato ba mona makambo na ndenge na bango. So tali ata awa na répétition na les paniers za jour sule ya yambi mu pa moi. Ba fandi batalité ya ko mata wate. Ba botoli micro sala mara. Makambo ngo yango sala mi na Angola. Bato ba ye ba che producteur makelele ba benaseye ba fingi. Bona lei na bango. Il faut promouvoir ça la ndenge bango balingela ke sala. Ah OK. Ba monaki ke producteur a commis na niveau wana te. Yango sala ki ba désagrément na entre ba incompréhension entre public na producteur. Mais biso orchestre tozaki bien logé. Ah OK. Tozolia top bien. Biso kutu na profiter na pesa mbote na PDG Pablo Kini. Tokenda Bangola mais cette fois-ci toki Angola PDG Pablo Kini na Luanda santé za bien tazobela. Oh. Aye conférence à Lady Maître. OK. Santé za bien tazobela azoya kotala biso no hôtel tongo pourquoi. Et puis azu charge na biso
na mboka parce que bazwi charge na bino ya tongo pokwa lia ndenge olingi. Oh là là. Ezate ke baila bino. Ezate ke baila bino mutu na mutu gâteau de thé. Lia ndenge olingi. Soko melaka ti melati, soko melaka ji melage, soki gazoza yo. Donc na pesi merci à trop na mobali ya Maman Poupette, PDG Pablo Kini, le grand déclarant, le dispatchante, na pesi ba merci na Oaseli biso. Et puis dernier jour de voyager soir, PDG un hôtel, chef, bengelanga batu nyonso baza. Na bato ba yako tala ba musicien. Bango tu bae. Bango tu ba kiti na salle, ba mona Pablo Kini grand déclarant, mutu nyonso zoke pakolami. Oh. PDG cheka bo BBC bot. Paquet. Pipi de lion, ma kabola ba. Mutu na mutu zoki likasa na po amela mai na nzela. Donc voyage en Angola et fouti. Merci à toi na PDG Pablo Kini na profiter na pesa merci à toi na les boss Mavemba les jeunes lions atika ki bisote azalaki na biso du début à la fin Mavemba les jeunes lions et puis na pesi merci à toi na mutu mo lisusu soutenir biso makasa soutenir surtout lisu ngai. Na pesi bambote Pantacle ya Luanda Lebo Kanda azaye moko Lebo Kanda na pesi bambote hier na pesa mbote na kanza grand frère na Verlin Lewis Kim Jung uta senta mami wata bambote siga zali quoi. Alors bozongi déjà Kinshasa na que déjà no se biso ke bozo bouger les sous so bozo garder place en boki ne tonen toro yo producteur ndenani. Mais équipe d'avenir les équipes eza sollicité na minute na ba génération na biso ya romanché mo eza des équipes eza sollicité actuellement contre yaki tozongi et toi na ba production soit Kinshasa. Oui, ma production c'est ça ya ebele kutu na Kinshasa mais tozo sala mo déplacement lisusu pour Kabinda. Et bon comme trop libana kutu ba regarder la vie pour pas parler du maître abetela ki maman le 8 mars on a kini kutu ba concert avec la montée aka ebeta biso na Angola boyena boye tout ça là batana. Ngele ya comme trop libanda yo c'est vérité. Non, parti na biso musique na biso ko fait tambola. Fait contre ba frontière nyonso. Ya on des forces na biso. Voilà, na pesi mbote na profiter na pesa mbote na maestro Kava irlandais noir. Alongwa Irlande ay otala concert ya Patrick Beckham na Angola. Oui. Mbala liboso to kendaki ayaki tout le pays ayena délégation. Na pesi merci à toi maestro Kava irlandais noir et puis ba merci à toi na bazara collier comme ve colis Zara na zo bengango maestro Kava irlandais noir et puis na pesi merci à toi na sœur na biso Christine Kisinjora. Na la dernière vidéo ça la gagne bien. Na PC bango ba bato ba monaka na musika. Vous comprenez? Bango photo reconnaître bango. Voilà ba pesa makambu na ba artiste belé pe ya mboko ba sala bango ba promotion ba marketing o le pe ba ma danger. Er avandi na coin moko boye a raisonner na mon pepo ezo ya moni Patrick Beckham azozwa déjà relève ya makambu ngo. Faut na PC merci. Vous comprenez? Na PC mbote sika zali Kisinjora on est ensemble mère. Alors, namoni pe koko na bino maestro Fabrice za otiko boka goma. Pozita ngolanda ngo. Bon, comme ndeti nga nazo kango biso bata ba iPhone kotinde lo nzembo eza moins compliqué nazo kango na ba YouTube ga. Te nazo so tali ngalo ba mambo solo a. Zana laksao. So tali na Boomplay nanga. Ah, ota na ndinga Boomplay voilà. Voilà, au monake mutu na oyo katro ezaye voilà nazo album wana banzembo zebele nzembo oyo yebeli Arnold Nguma joli nzembo na sepeli na nzembo oyo bayembi titre nango eza yango kutu na oyo kango trop titre nango eza bayembi no c'est un des charmes les akitoko makasi pays des merveilles wangu na lala na la mukana ba rivière voilà ba rivière banzembo zebele donc il est déjà raté un mot déjà dans le village tout et puis mon rôle merci à toi na chef du village Yemoko chef pour encourager qui nous peut na concert voilà na merci na pour na soutien et puis appui et puis na ba chance de so appeler Saramiso to cesser jamais ata batu bazo ina biso pona ye muto asala bolamu ke ba ingratitude de futaka mabe donc nous obligé repesa ba loge na maestro Fabro ba merci à toi na onyo so ça et puis na ba villageois nyonso et puis na ngola kuna ba villageois bazaki na biso 007 002 LK7 na peso bambote na pesi ba villageois nyonso bambote sika bazali vraiment à partir à Luanda. Merci beaucoup, c'était là le chef. Il a tout dit, il a tout expliqué pour comprendre la réalité au boyo kaki wana et il n'aura pas les ondes. Chef Yemorazaki
soki sur terrain. Nabia Sarah, yo ndenge ozana mu ta presse. Ozo comprendre, ce concert na biso ya clan tikozaki mbilinga. Bangi basala biso vidéo à 4h. Pour ba basala 4h 5h. 4h 5h. On ngomona bia basala biso vidéo à 4h. Babanjo seka Patrick Beckham. Ozo comprendre, pour ba baseka na ba loba peke na ko seka. Baseka ba live. Le quoi sikoyo. Ba monaki déjà que bango MC basalaki 20%. À moi de aller à sali 70%. On comparer parce que vidéo à kala vidéo bien. So ba comprendre que toi likolo. Yango moni ba. Ba bébé bwana se. Et Sarah Mandumu. Il y en a ces pelades qui t'arrêtent sur le terrain. Voilà, mais on confirme on va y aller. Sur Atlantique on a vu ce Simba Tembe basela biso vidéo à 5h. So on est raté dans la section doulé. On se comprend. Ba yebi que pourcentage na biso zaki likolo. Batamité mabe bazanga raté. Pour moi bo ça balance. Bango dia ba yewana ba téléphone ba filmer balance. Bazanga raté. Bazo filmer. Là ko tompia que zo le kawa. Voilà. Ba yana ba image air lady mettre zo mba mona public ndé bazaki au rendez-vous. Bato balati kitoko na ndenga fête. Ba e concert. Et ça a un plaisir à toi comme on a battu nyonso ba répondaki staff kingakati ya edobinda na peso merci pour bambote siko zali bravo yamba la sei bambote mon ami tonton Pakafi bambote siko zali na peso vraiment merci tonton Pakafi biloso na ngol voilà moi ba prêtre kuna alors kuna aussi makambo na président Nzau atika biso te donc mbote pena na batutu ya Luanda Moïse Mbemba autoroute Cédric Izubu 5 chantier agence moko ya Luanda na pied bambote na bosanité Beef Cross nzela poto fo solo la kanae Beef Cross nzela poto na pesi o bambote Beef Cross en tout cas bambote na yo alors merci beaucoup chef on attend na yo na bike boza belle répétition nzela poto ya zwa mutu na Congo akeno na poto ma vanda na Luanda et puis ba condoléances na patron moko soutenir orchestre na biso Ben Willy Gabonais Ben Willy Gabonais a kufila ki papa nae zala ki de cœur na Luanda courage à toute la famille voilà et puis tu vas bosser na tête aux ana studio tu continuer l'album na biso histoire tu vas à la gare na histoire on a ce que délai 21 mais bosana on a travail tout ça derrière 65% de travail mais le problème bima bima rozonga déjà freiner moi muke boulot mais comment je te équine moi 3 jours 4 jours tu avancer muke moi 3 jours 4 jours tu avancer donc tu vas là nga pe na titre na nga ba o ba contacter titre ezali ba o ba contacter nga ouais, on a plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 et puis va continuer koyoka banzembo déjà ça na ba plateforme à téléchargement na YouTube obetika Patrick Beckham TV nyonso ya kuna puis ba direct na biso ba information nyonso na ba page Facebook na biso Patrick Beckham lay OK tozawana ba ba s'abonner ba komela biso et ça la vraiment bien alors continuez d'encourager l'équipe d'avenir de Patrick Beckham en tout cas chef merci beaucoup merci à toute l'équipe na moni cameraman à Boga ba mingi ba mona na ate merci la disponibilité na bino vraiment on est ensemble merci beaucoup chef alors merci na babo na biso ba na kibiso ba ki wana délai pour na Rolanda biso en tout cas merci chef merci ki na ngalo qui répéter merci na batunyo so balinga biso merci na babonné tout pour comprendre bino moko qu'est-ce qui s'est passé en Angola le chef nous a tout expliqué il y a rien à dire rien à commenter donc c'est la sauf bateau balinga ronier soit bateau yo ba Monica a lobby le contraire appelez-nous ya ka ko démentir na mo ya lobby ozala ki na Angola ozala ki na Rwanda ozala poso démentir ba propos na ye nous sommes là pona koyoka yo so lingi osala émission pour ko répondre chef ya ba les chanceux nous sommes là Sarah Mandoumou est là la cadette est là elle va te recevoir je suis là pour tout le monde alors ozala poso démentir ba propos na ye oye to yambio o démentir yango yo sala bien alors merci la baboye na biso merci à mon chef mon boss suprême je vous salue merci et mbote na sike salio mon boss merci pour la confiance merci yango pesi biso confiance à osala musala musika mais chombo toujours et ça la bien confiance
kopesa bongo eza vraiment place bon mutape so confiance na ndenga misika ya basinga. Alors merci à abonné au s'abonner massivement. Merci na bino au pas s'abonner na mute s'abonner OK côté cloche vous finissez pe cloche sur la notification à chaque fois information et au quota. Merci nous avons de continuer toujours ba émission na biso de continuer ko pesa bino elengi. Donc continuer ba news na biso to ko zwape moko ya bureau ya Patrick Bekam Lay du mettre sur la parce que oh azali chanteur mais ba bureau ba par moins belé par rapport à tout ce qui se passe en orchestre par rapport à ba makambe belé quand ta groupe bureau par moi elo loba ba CG ba nani ba bureau tout to sona bango on sabe ko sala bien quand à moi je vous dis au revoir tout la répétition moi extra répétition mon kena sinon tout la moi rep comment ça s'est passé avec Patrick Bekam Lay du maître quand à moi je vous dis au revoir on se retrouve prochainement avec le même plaisir tout la répétition ensemble vous et nous. Balobi yasikeye ni ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukenda, à Kocha comme tu n'as pas ta chambre. Na quand on se distrait dans notre Mtolingate. Greatness Congo TV, ma gang, ma film, de la réalité. Comédie à vie de loin, s'abonner massivement à. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, ma film, ma émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moins la droite, va commun anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus, vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.